Mais puis ce côté dans zélo bilo demandé bon. Fufu, makala, nyonso, bilo relié bima mingi dans zélo. Réseau oyo salami awe kali ko kamusa batu. Presse za la kamalamu. Baba bale za la kamalamu. Likambo oyo to yebite soko wuti wapi. Ebukili baninga bandaku. Parce que les gars oyo soko landele o malamu wuti parti nzela. Eza poso tali nzela sami malamu te. Ngana homme de métier na sala maçonnerie. Nzela basali ba couche ba hôtel so ba nzela ça ba ya ba norme te. Awa le journal est le plus de 23 mapango. On a yebi. Awa na couloir oyo. Po awa zaki na 5 6 mapango zalaki awa. O 7 mapango ko yi. Rossi TV. Kuna tomona ba théâtre, ba émission, ba eloko Musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. abonnement basabonaka kaka osabone oke na notification kuna nde sika makambo elali bebe Rossi News TV nde makambo otaka linet na Rossi News TV mpona kosabone Papa mange après la pause. Filmez bien la scène de ça. Filmez bien la scène de ça. D'abord, c'est les mêmes années, il est parti déjà. Les boulots bozomona ezali causé par la pluie oyo ebetaki epuki bandako na njili na route ya Sekomaf. Donc ba conséquence ya mauvaise construction ya kopesaka misala pa ba chinois bapesi mbongo ebele me bango balisusu mbongo batie na bapoche ezongisu mpa na bango bakonzi ya mboka babomi Non, tokosenga bakonzi parce que des gars oyo soto landele o malamu wuti parti nzela. Eza poso tali nzela sami malamu te. Ngana homme de métier na sala maçonnerie. Nzela basali ba couche ba hôtel so ba nzela ça ba ya ba norme te. C'est-à-dire gaspillage ya matériel ya mbongo menzela ça ba bien te. Ba basali so ba nzela mo boye ko so ba tort rebelle na mboka. So ba ko meka ko joa ba na mboka basala ka banzela oyo pour entreprise na mboka o basala banzela kitoko. Be étranger ba chino bazo basali so banzela malamu te. Ba zo ba intérêt na bango ba bien ba zonga na banzela ko so ba tort. Parce que basali ki banzela on a norme malamu linge causer dégâts haute. Comprenez na si nzela ba couche ba tsaka ba mama banga mo ya bien ba couche mo bien pour permettre ba mai tambola na si ya mabanga. Mais le ko la mai mona ki nzelate et provoquer ba canal moko ya mai ba shit do inde sali ke kotonyo so Yako mona bala kisa yoto yo moko yako mona baninga batikali maboko pamba biloko ekei bandako ebukani to pasi na mote oya zwaki lupangu lelo azangeli lupangu oya salaki na ndaku azangeli ndaku yo peto pesi kaka makamno se pana yo mokonzi tolingo yako mona omona erosion oya salami awe saliko kamusa batu presse za la kamalamu
baba bale ezalaka malamu likambo oyo toyebi te soko ewuti wapi ebukili baninga bandaku lelo bandaku baninga batikali pamba bajardin batobikelaka matembele bitekuteku nyonso ekei na mai tokobika ndenge nini yaya. Bon, biso tolamwaki na ba 3 heures tokanisaki bakulu na nde batonda oganga tant tolamuki tokuti surprise mbula mai ezoderange prince. Alors tozalaki bato ya kozwa bikalungu tant tomoni mutuka moko ezalaki ya monene oyo eza awa mutuka wana etelemaki na prince. Alors tant mai ememi oyeke ekwei na terrasse mamo mai bandotuta na mutuka wana ekomopesa retour na ngambo. Alors na ngambo erose banda yosalema tokomolamusa bato ya quartier 9 po biso tona quartier 13 na zamba tolamusa bato ya quartier 9 bolamuka po mai ezokwea kote ezobuka bandako kolo mutuka wana ya koti na mutuka minute compte tobise bima ekufa otenga na okufa kawa bima tobimisi ye 3 minutes mutuka ekwei ta mutuka ekwei koto tokomeka bato bakoma oganga toye mbango na ba 3 wana osecours koto na ngambo tokuti mama moko boye so boke na hôpital ya 7 bomona ye akatani loboko musu akatani lokolo mutu mususu malokolo bukani 3 parties moi si moko baza mama na mwana bana nde bazomona na te ba mama na ba déclarer bana to bite pa baza to bite se bake na mai est-ce baza po bango bakolo bazoyeba bango te bazomona pe bango te et rezo même makasi na mbuto na mbula tango déranger to merai ko sekoué bana to senga na bakonzi batala nzela ndenge ezali batala érosion bandako nini ekweya wa nyonso oyo basoutenir babato wana nano bandako bukani eketi sekomaf njili braseli donc côté bakonzi basala ba ferme banini nzela ekenda boye ti bamboka mesika elesaka population ya Kinshasa chaque jour so na 4h 3h mona bapondu bamatembele banini eutaka boye ezolesa population ya Kinshasa. Alors so nzela ekufi eza mawa mpona biso parce que bato baza musika baliaka mingi na biloko utaka bagambela utaka bakongo mais biso koto na nzelo biloko bimaka nde boye fufu makala nyonso biloko lia bimaka mingi na nzelo awa na journal elo plus de 23 mapango onga na yebi awa na couloir oyo po awa ezalaki na 5-6 mapango ezalaki awa o 7 mapango kweyi so otali bamipanzi nango omona bandako nyonso ebukani so otali va meme na 13 awa so otali mipanzi kuna likolo omona bamaison nyonso ezalaki wana bapharmacie bato bazobotola bazoyiba bakisi babiloko ebele oyo ekweyi talaka biloko nyonso esalemi moto nyonso ayaka na esprit na ye ebele ekweyi awa awa bapli de ba 23 24 awa nyonso mituka etindi awa mutuka wana elalaki na nzela mais oyo luki estandi ya makasi eza mutuka munene oyo nde luki mutuka munene yango nde osali desordre mingi parce que mai ebanda kolanda direction mais ntango yango ekwei na terrasse epai mai ebanda kolekela na pression ya mai ekomopesa retour ale retour nde buka na quartier 9